ba copain ba kende ke ba conseil on les a conseillé ba tunaka bango boni mwana wana aya kakate tanga etanie mokana moye babati boyoka lisitwale yo na mputu que la cité oh mibilama ozima tete osombi bilama vous comprenez où les années c'est elle est là sonanga 40 heures redia mi c'est uchi goloba et uchi les capitaux message no repé ça redia mi elle est là Lidio quoi ba Lidio Oleli oh ya lo bezade mbote na balandi nyonso o balandaka biso na chaîne na biso Flair Monde HD ezali ngai bongo molobeli na bino Pele Tamfumu atala kuna bino oyo ayelaka bino ba news ya kitoko pe ya malamu atolobaka vérité atofingaka mutute atolobaka mabe ya mutute to yaka kaka na solo ba vérité na sima caméra na biso tozali bongo na yemoko Dembowe tobosanité directeur Nabiso Guy Massamba et si kozali topesi bambote belé mama secrétaire Nabiso Yemoko Sylvie Kubaka na oazana bébé Nabiso ya kitoko tobosani bongote Papi Malanda motema ya batu ya Nathalie Malanda nazanga mokote na kati ya plateau na biso naza bongo na invité nanga un grand artiste un grand monsieur azana ba histoire ebele ya koloba na kombo ya Lidio Kwempa. Bonsoir Lidio Kwempa. Bonsoir Tamfumu. Bonsoir le journaliste le plus aimé. Atalaku. Atalaku. Ouais, ngala za Atalaku ve. Ngala zo boire ba cri, yo zo bina. Voilà. Ouais. Magé viva la musique. Et voilà. Sango nini ve? Ben sango yandenge na ndenge. Toujours viva la musique, toujours bien habillé vieille. Voilà. C'est même pas idéologie, c'est même pas nini, mais c'est comment on naturel, comment vraiment pour expliciter en mot quoi. Ça c'est l'être quoi. Système a démontré. Moko na loboko, moko awa capitaine Tony Nivier. Ba pesio parce que masolango pe yango photo beta yango vie. Ba tikila ki capitaine pour na moni lelo ye pena na capitaine ya montre. Système a démontré moko likolo moko na c'est pourquoi système a démontre. C'est bien mon ba secret muso sumoya ko dévoiler quand exactement. Le comité na pointe. On nommé Makamango. Ça va. Et en même temps que capitaine, en même temps on a deux temps. Nous on a la ère et en France, nous avons la ère à Japon. Donc, la ère à Japon, nous avons 2 heures, la ère à Clean, la ère à Congo. Nous avons 3 heures, nous avons au cas où j'ai quelque chose à faire avec le Japon, il y a une différence, un peu, un décalage en fait, des heures par rapport au Congo, par rapport au Japon, ainsi de suite. C'est pour cela que nous avons bien. Hollanda Air à Japon, aux en relation à Japon. Ouais, surtout nos artistes musiciens. On va dire qu'on a Daesken, Ryo Nakagawa, Arata, Takako, on a productrice Takako. Vebango bazaba japonaise, productrice non aza japonaise. Bosolane langni. Lingala. Balobara lingala ba japonais. Ah ok. Ouais. Ba japonais. Ba yakana Congo na 82. On peut dire que non ba yeko vivre pendant na Congo. Balandaka musique na biso parce que vivre avant pe ba question ba salaka ba japonais ba yakate. Mais là quand tout ça ceci c'est là. Anewana ba japonais tout ça surpris biso toi. Même on a évité comment ça se fait, mais auparavant, il y a des journaux, comment il y a des hit parade na bango, il y a Japon. On a ah, tindeli biso, on a donc t'as papa wemba, ah, t'as la bateau, t'as photo na biso, t'as la bateau et outil Chine. Biso même on va Chine,
Et pourtant, les amis japonais. Et jusqu'à ce que, bah, il y a na Congo. Na Congo, bah, il y a concert, mais ce que je vais découvrir, ah, bah, tu Luka, Bangoyo, village Molokai, viva la Mujika. Na japonais, tant bayaki na Kisasa, na Congo. À l'époque, c'était Zaïre. Oui, oui, oui. Nani a ben sara bango na Congo, na Zaïre, à l'époque. Moututa, bah, touriste. Bah, qui va touriste photographe. Ben, comme Bazaki na adresse, comme la musique na biso intéressé bango, ils sont venus pour quoi? Mais jusqu'à l'heure qu'on a vu que non, ambassade du Japon au Congo, na Kinshasa, l'ambassadeur Obayashi, que je rends honneur. Normalement, quand tu as en même temps dans le centre culturel, François, bah, français, Pascal, François, tous ces gens qui ont travaillé à l'ambassade dans la culture française, qu'on a l'ambassade de la mission. Donc, on a l'ambassade qui est hébergé, plutôt, enfin, japonais. Japonais. Ouais. Japonais, ils vont découvrir. C'est à ce moment-là que non, groupe il photo même. Boken de Japon. Ok. Lidjo Kwempa nani. Faut baye bayo, Lidjo Kwempa nani. Parce que bano babota milelo, o bazo kola, baye banano, Lidjo Kwempa. Qui est Lidjo Kwempa? Vraiment toujours pour la côte dans le sujet pendant ma casse, il a toujours qu'à rendre hommage à Papa Wemba en premier et en second, mes parents dans la biologique. Et après, en troisième, tous mes amis qui sont morts avant moi, auprès de moi. Hommage. Demboloba qui est une minute des amours. Oh, une minute, 10 secondes. 10 secondes. Façon de parler, quoi. Oh, pas de souci. Paix à leurs âmes. Merci. Vraiment. Et que vive la musique, quoi. Viva la Mujika. Voilà, la Mujika. La Mujika. Ouais. C'est une rosande na ligne. Voilà. Nako komisi pa pour tout le bani tika ba yo monaga. Nako beta ni partout na beta suka comme ga moi na papa Wemba. Suka ba ba. Moi na misisa papa Wemba. Voilà. Artiste à Viva la Mujika. Mutungu ba jour mon kombo. Vite yango to lobi qui est Lidjo Kwempa. Voilà. Lidjo Kwempa, Lidjo Kwempa, c'est un artiste, musicien, auteur, compositeur de Viva la Mujika. Si tu veux que j'aille dans ma carrière, je crois pas. Mais Lidjo Kwempa, présentement, musicien, artiste, auteur, compositeur de Viva la Mujika. Parce que c'est par là où vous découvrir carrière, vous découvrir œuvre on a ça là. Comment intégrer qui vivent à la musique? Premier jour où on intègre qui vivent à la musique. Nani a ça qui oppose ça, penani a même qui on a vivre à la musique. Ouais. Pour ça toujours au kala. Et ça pour ça vivre à la musique. Pour ça. Il y a musique. Il y a musique. Pour ça la musique il y a banani qui porte il y a Zaïko. Zaïko, nous avons orchestre de Colina. Ndenge binobo Colina orchestre monsieur Colina Zaïko. Ma vieille Nyoka Longo à qui je salue, ma vieille Manon Coucou, ma vieille Bosi Bozana, ma type exemple, ma vieille Gina. Gina wa Gina. Gina wa Gina. Et c'est qu'on fait. Venanga Gina wa Gina, nazo luka OPV. Ouais, c'est mon vieux. Près des eaux paisibles, n'a inspiré un main. Je détache mes chaînes de méchanceté, je lève ma voix. Le col a préfète un amour qui est loyal. Voilà nzembo wa Gina wa Gina.
nakati ya Zaiko. Nakati ya Zaiko. Bon, nani amemaki yo na Viva la Musique. Na Viva eza mututé. Franchement parlant, soko goza bateau ba ya ko tia puis oui. Ni ko mo pena le mo na parler bo. Ndenge ba mama mususu. Nga na ya penza nga moko bo. Inde na koti. Na jour on appelle la côte en direction c'est muluka mutazati na koti na koti ah tina kikuta papa na salon vandi et là que na pesi na kokoko c'est qui entrer avec beta guitare tina koti na niko solo bon solo ti po ayoka nga sango ayebi peke na yaka na ba répétition ya ba jenga kale bazaki kala. Pour plus de vivre la musique. Ce que je n'ai eu, c'est toi, vivre. Moi, je dois l'anda papa, depuis Zaiko, il suffit. Yoka le colonel n'est pas le moulin à Yoko le club, il se doit l'anda vivre. Là, le bisou de l'anda, toi, ban mouvement, toi, ma mouvement. Le bandit, mon papa, tout n'a pas un okala depuis couteau. D'ailleurs, est-ce qu'elle est pas mal? Bandit, me belé, quoi. Donc, toi, fanatique. Soit disons aussi idole ça va idole na biso tuna ba idole Zaiko yango toza kolanda Viva toye kolanda Papa Wemba isifi ti Viva la Musique na Viva peta nde oyo biso tokoli prêt à intégrer Viva la Musique toza pena lokolo moko pena eza na kati tango kuti Papa Wemba azobeta guitare aipsi entrée na koti qu'est-ce qu'il y a? On a expliqué qu'il y a qu'on intégrer Viva la Musique parce que tu as tout. Fais pardon, à l'époque on a na Ajnin. Tant on y a qui na Viva la Musique. En tout cas, on a vraiment 21. Ok, très jeune. On a 21, 20. C'est déjà 6 tic déjà. De 6 tic, on a 18 ans. Ok. Donc oui. 20 ans, pensa. Tout ça la 20 ans to côté en Osika. 20 et demi. Oui, en tout cas. À lobby, Sanina. Kabina eko. Na kota na mouvement. On est kota na mouvement. Oui, yonani sala kanini yemba kanini ngabi wingai na yemba ka bona. Oui, tu connais pas ta guitare, puis elle joue guitare après single. Le place, on a tout expliqué comme toi, mais manga na Viva. Azati. Bando beta guitare. Je crois, Yaringo, nous t'avons découvrir que Papa Wemba na kati azana. Nanani. C'était un mercredi. Alors, attendez, à ce moment-là, Ayebinga était à Manikaka. Zubeta papa m'a pisi guitare na robeta na goyemba nzembo ni oyemba ki premier jour en temps Papa Wemba lobi yemba nzembo est-ce que vous en avez idée nzembo yemba ki oui ça m'échappe ezaki nzembo orchestre devant papa Wemba parce que ngana uti la runda ezaki orchestre na biso oyo ya quartier ya Lemba na ba Vince Ndianga ba Nelpa Koufa, par son âme, Gideon, Gidex, Robeta Bass, le grand Zaiko, Toussaint Ndianga, Adam Wangissa, vraiment, voilà, tout côté, tout ça, la ronde des orchestres, il y a Lemba. Obandiko beta guitare, Obandio Yemba. Là, on a Bandiko Yemba, Papa Wemba. On a idée en Zembango. Oui, Papa Wemba, on sentit le lot. Lela babengi ngai na sepelisa mondo eyembeli yango nkoko akabela nga libunza nalati butu mobimba elongi ya mwanango esekalira sheri nkanda nyonso mpe kosila ngai inkimambu kaduna ngai nsombi ya limbota mampangi ya Vincent bakoma jalou mponga na joyeux puisque comme une de elle combattia miso apache na martu bazinga maboko mpe bazela kandaka ya mariage tango zo manze mwana Papa Mbazo yokao Papa Mbazo kanga azozonga sima malembe wa yo sobeta na guitare yalingi lolembo elingi moto yeba
Awanga nalingi yo na sombi nde ngambo bolingo lelo ekomi boulangerie oya mpata oyo azwi falanga kozomba na ye lipa na ye po amela ti na ntanga. Après avoir koyemba nzembo wana osilisi lelo asisi papa lobi ozanga mosusu te na oui. Ve présence à papa mbebang sa ki ote tanga zolo banwa zo tremble petit na tokama kuana kita na o msaka ko ifo za la sona yo za artiste pourquoi obanda obanga pibo munongo zoyoka vie abanda ko lenga papa wemba wana siko mais est-ce que via santé que yozo banga isengo moko na ko banga isengo zaka olingi mwasi te musika lingi yo na chuma zo banga oui oluko kele luka musala mais bosaka yona ye mutaza pembeni te oui mutaza pembeni te là na sentir ka moi confiance na ye ouais ne courage na ngapi musé bakisi tu n'as pas notre chanson sur le français. Parce que c'était Maya Moni la Kinga. Propre. Toujours. Bien coiffé. Bien parfumé. Kufuata yangolo. Non, kufuata yangolo kutu kutu. Dona batola taka. Après le bibo kutana, attends aussi ça qui wana. Si na ça lenze mon susu pou. Ok, na biso na nzembo tant aussi lisi wana tant on sali deuxième chanson après na sali deuxième chanson après na bimi pe diso suta et comme enchaînement na zonga sundaku o tigali ko fana na molo kai na zonga lisusu ata yo moko ba parents kuna baluka ki yote na pale et talinga seulement bango bango kutuna kima bango ibo mbule na kima pere mais on nous a qui ouais na lukaka na sala musique na biso to sala runda premier jour na lemba tena pere na ngazana directeur école primaire directeur pere na éducation nationale premier jour ya répétition tant comme fanda na suko balobi lelo fo bandeko ba mono na répétition to la kutute ko bandeko pe nazo kende mokeve s'il te plaît d'accord premier jour à répétition olali wana tant okendaki na répétition po banda répétition na baninga ba ndoko les chants okutaki nani na vivre la musique à l'époque ba chanteur nini okutaki liboso bon so video chanteur no okutaki Jado le Cambodgien ouais Marai des Baba personnam des Baba ouais Kester okutaki était Fafa personnam Fafa de Molokai ouais nokuta Kester ti yona Kester na kota viva liboso Kester ok Kester mtokuta babiswa mais ba umela peta netindenga umeli na viva après baninga ba présentaki yo mbala moko papa wembato c'était lui na butu wana kaka papa mto vimina papa mto koti na car papa wemba na car papa wemba pour la première fois tambala na papa wemba na kata voiture na zondi makuti na munga ngana buru netike aketika ngana pale na biso la biso le bel ketika ngana pale na biso na boya na ngana bila so ba sepa na biso olingi kutu abeta tali solanda una hotel pana binote ouais ale tomatiti se ping pong na kitambo ping pong to vandi ping pong wiga ping pong guitar bandio beta ya bandio beta to zia ping via le bino takita Molokai je suis ping pong car Molokai bando griffonné to bando gratter bando griffo bando décortiquer bando déchiffrer nzembo bando déchiffrer abando déchiffrer nzembo na guitare na ngabino ping nzembo tala marche nango wana premier obandi ko la déjà marche na kata viva la musique oui parce que ce qui a bêti ils ont concordé na ba na chant oyo zoyemba na banzembo na tout ouais alors on a vu na la question na tala ba beta abou
Olaxé note wana. C'est ndenge na beta ka ba rythme. Sikoyo lobi kasi bo yemba beta ka bango ba yemba. Na beti pe. Nazo yemba pe en même temps. Ah bon, c'est là aye ko zongo sikoyo comprendre le rythme. Mais viens zo ko yemba te na guitare. Na banzembo wa nzembo ne to zo yemba. Azo comprendre te na zo yemba ndenge nini parce que temps sur contre-temps. Bango moko ba yemba ka ba kolo contre sur temps. Bah écoute, c'est que temps sur temps. C'est compliqué, en même temps, ping-pong, il comprendre. Jean, tu vas découvrir. Viens, Yoki, Makwandumbu. Papa m'a dit, Jean Makwandumbu. Tu me dis, tu m'as dit, Penda, Penda qui t'a rango, Yangwana, inspiration après, champion. Ignati, tu es au côté vive à la musique. Colonel Jagger, Jean-Paul Matadi en direct de Bruxelles, Docteur. Vous comprenez? Au côté vive à la musique. Ouais. Aux autres trembler toujours. Na bulka ta msu o ya pe na viva pe de ko tsinze mo pe ba melio ngo ba beti o pe 12 bo striwana na ngo tellement que na mwana la musique na mouvement kwanga muta mouvement abi toujours vive à la musique. OK vieille tango yo koti vive à la musique o salaki nzembo moko ya kombo ya ceci cela. Ceci, c'est là, et l'incolobani. Ceci, c'est là, en français, oui, putain. Et le nid, le baou, non, oui. Ceci, c'est là, c'est le coy, oui. Bissalé la moanza. Nago le bandingona. Ceci, c'est là, patati patata, bissalé la moanza. Nzembo plein succès. Ouais. Au Zula qui a ngopé, bah souvenir paix à bien à quatre chansons, hein. Beaucoup, hein, beaucoup. Beaucoup de souvenirs, tout d'abord, dans la qui stupéfait. À partir de non, bah, souvenirs comment les gens étaient derrière moi, comment les gens m'entouraient. À chaque place, n'a commis. Place, non, n'a commis kaka. Ce que balou mis au monde, neti, bah, kiri, bah, tout le monde, bah, otala, yo, mouna, bah, bombani. Bah, tout le monde, bah, otala, mouna. Si vous avez un stress, plus qu'il y a quoi. Au moins, tu peux kuna, on va kinika. Il ne quoi pas. Donc, comme il se vedette. Voilà. À partir de Nzembo, ceci, c'est là. Voilà. Comment il est là? Mais son bois qui. Donc, chaque. En tout cas, je me souviens encore dans la communion. Communion, mon lemba, nous avons le caca, sur. Na quelque part, invité à participer, à faire une bango, vous savez, playback, kakawana, il y a ceci, cela, et bêta time. Il y a une question qui 20 fois ce qu'on. Donc, bazo répéter, bis. Nous écoutons na kendité, na ebité, na zwambongo, combien, ce que c'est un bongo, basaïr ou dollar, puis na ebité. Papa Mbasilika a été en ayoka qui yo bêta playback. Non, voilà zaki na lemba. Non, l'air n'a pas de temps. Mais c'est pas possible. Plein. Papa a Fandara wana. na India. Tena masimanimba. Na masimanimba. Na palais, chambre, salon, chambre. Bien organisé. Bien organisé quoi. OK. Mais vieille. Donc, au Tikalika na Kasavu, na Molokai. Il faut beaucoup de boule match. Penekikumba. OK. Un mobile à TT. Donc, il faut écouter parce que tout ça, il y a mais vieille, Lelo, vive à la musique. Papa Mba Abimisi, Bino, Baredi, Bastino, Baluciana. On a question ya vienanga astronaute mutatindenga baccalauréat baina tunao viva abimisi bino mais ndenge ni bino ba velijo
bozoko bimisa bana te lokola tomona nde tomona ki ba wera lelo ba bimisi ba fere ba kofi ba bimisi ba fali ba bimisi ba soleil ba bimisi génération wana ba leader wana ba bimisi ba mendeni bino ba vie papa ba bimisa bino mais bino bo bimisi ya bino bana te tela ngina ngatena kene exemple ba te no yana sima mais lugolo bisinga ngai biso na biso ya bimisa biso ti biso bino ba bimisi bino oui toza la wana doki bana na ye aboti bana na ye babanda wana bandirige banini soki leta tiaka papa mba poa belelo omonaka institution wana ya molokai ya biso yo je crois bien mbe tozalaka na mwa partition toza neti c'est-à-dire batete ya viva la musique proprement dite, c'est-à-dire après l'orchestre désespoir mo ezalaki mais biso toyo kombla mo nayebi te question na yo soki na répondre nango mais mpona nini bana viva la muzika bavie bobimisi mpe bapeti na bino te na nsima na bino ndenge tomoni bawera bakofi babimisi mpe ya bango mpona nini bino mpe lelo bofandi te bobimisi mpe botala mpe boye Petio azalaki na orchestre na nga lelo akomi leader pourquoi pas na viva la musique ata musicien moko te abimisi mwana lelo oyo azo cartonné na génération oyo te ngai soki tolobi totala nga na bimisa déjà mwana so oyebi musikasika nayebi musikasika ya guitariste voilà musikasika wana pena mwana na ngai lere nyonso nasa orchestre babomaka ngo tuna musikasika wana bana na ngai bachanteur na ngai bakenda nayebi te soki basalani nayebi te babomaka ngo ka stino asalaka orchestre na ye monde à part awa kaka bolikunya babomyangoka biso tu tosala baorchestre papa lingati ça c'est votre orchestre viva la musique c'est pour vous des papas za koyebisa biso aza kolinga kutu te ezalaki erreur to ezalaki bien non il voit aussi l'avenir on avenir c'est-à-dire aza kolinga kende on construise dans to construire dans toujours na viva la musique voilà to tongana c'est-à-dire bamonaka neti beatless c'est-à-dire na viva la musique biso toza neti beatless tobima c'est-à-dire toza na leader abimisa so baleader mosusu et c'est là il fallait tozalaka neti beatless to continuer parce que beatless ti lelo bazolia nayebi te boule na ye ezali ndenge nini ya kobomaka baorchestre na biso nayebi te soki aza kolinga kaka donc asufraka na biso biso tosufraka kaka tozwaka ta salaire te aza comprendre parce que là tosala nouvelle génération de comprendre tokenda parce que tograndir toza so na 20 ans te tolingi tokota na 30 ans tolinga okota andialeke te tokoli il faut tobala basi il faut tobala il faut kobota vous comprenez donc vie ezo changer en même temps boye na poto en même temps bozo grandir en même temps ezosenga responsabilité voilà ya makasi il faut assumer oui des fois nous manqué on manquait mais on rattrape quand même de toutes les façons. Merci beaucoup vieux Lidjo. Bon, c'est pas donné à tout le monde. OK. Que ça l'orchestre Robin soit vedette, c'est pas donné à tout le monde. Il y a mon ami qui revenir pour la OK. Fallait à BBC nan. Mazana nazo beta nan. Abande ko beta. BBC nanu nan. Azo beta nanu. Fait la BBC nan. Ba on ba lobi ba umeli na musique était. Ba on ba lobi ba umeli, ba on ba ça même si vous combien des années déjà, on va 5 ans à Pamba. Viens na parlementaire beaucoup. Tous ceux qui n'ont pas cité, merci beaucoup na Zetkiri, merci beaucoup na Vero Kiri, merci beaucoup na Yananga Vero Mangoi. Moi si à Mobali Moko. Vieille
Pourquoi vivre la musique à bobeta la musique sauté bo panzana kaka boye bozo beta te les autres monde na katsa poto awa ba wenge ko batikala a bazo beta ba quartier latin bazo beta pa ya na ba bar kaka na banganda wa yango la kaka ba to banganda de a vivre la musique o vivre la musique wa ko e beta wa LC e beta la Cambron n'entendez ni yeso mona muto ke obet du moins sur le playback mais biso institution wana za biso ti wana za franchement ndenge ba on va yawa na comprendre te tu comprendre te na nganda biso to za okende nganda eza pour playback eza pour na bukitisi instrument te batu ko beta et tout mais comment so totali banganda ngo pele le zaka lokwa ba kimpwanza ndenge zalaki ba vis-à-vis alors voilà nous déporter ghetto c'est-à-dire qu'il faut s'adapter aussi au hein biso en tout cas biso hein vive la musique to ya tendengwana nous ça dire pour me biso parce que toi mentalité wana ti surtout mentalité sur au monde sur louer LC to beta kuna sur louer awa to beta sur louer na montrer on comprend que bolongo côté bataba boyena nous boye pe parfum yo kana bolongo côté ya bataba parce que beta musique na bataba sérieusement abikota bataba voilà musique surtout linga propriété ndenge batu ba linga ko tout le temps qu'on comprendre que chacun na groupe viva doit battre dignité doit battre ya teke neti sopa kundungu quoi. OK, merci beaucoup vieux na sepel ndenge d'abord na sepel d'abord ndenge au respecter invitation na ngai bravo à toi vieux na sepeli makasi na Emily Fataki Elise Fataki na sepeli makasi lisusu na vie na nga Lidio Kwempa vie na za kotalo na télé lelo nzamba pesinga grâce na za la sika mona yo c'est un plaisir pour moi na tsaka na question moko vite fait toroke na biso na shit lelo na génération lelo na 5e génération on loba nani ozomona aokende na nzela ya malamu pona musique o lobby bino bosoki bozate oya ko tikala na pouvoir ya musique o sentir que yé penza ko tikala na musique congolais que abando présenter ba Papa Wemba ba King Kester ba Papa Madilu ba Licho na génération o lelo vieille bula kango ko tu t'es passé au monde musique ba tikela wa mututé musique mon te lignée wana vieille lignée même que lignée au monde même Kofi Ndengazawana donc azawana Bozi azawana ba mano kwa zawana ela lignée moko te ke o musique soka ko tikela ya nani egotikala ya nani eza design te musique eza design te biso ko ndenge ka dembo a posé une question moi ça mandefu il fallait que beta na Uganda ngabi musique boso ka beta na Uganda ba Uganda na musique bazala numéro 1 à l'époque na bino na l'époque na bino temps bozaki pe na ba guerre est-ce que numéro 1 pas zalaki ya musique na biso boyo ozaki te numéro 1 na olobani l'époque na biso orchestre qui belé bino bango bana chance pour orchestre ezate vieux orchestre ezali tika Empire Bakuba Grand Zaiko Victoria Shockstar Lita Bembo Stukas Boys Rochero Luambo Makiadi bango de wananan Luambo Makiadi Dr Nico nani susu Chalamwana mais nani Evoloko Langa Star nani susu ya mwasi na biso Abeti Masiki Etisomba Mpanga Love ngana bimi révélation de l'année na kati ya Pléiade musicale wana c'est dit na ceci c'est là en 1982 si je me souviens vous comprenez oh Milo Hortense dans la génération oyo ozomona azate tes musiques na lobby te azate ouais c'est-à-dire que tu peux pas désigner on n'a pas désigné Petenga parce que
ezali nana okele non lobi tozakomona nani oyo Fabregas tomona Fabregas yamado okanisaki nini lobi ate yo mona mosusu aye bopotolanga porte monnaie na ngai boza na bino mais on comprend après fali yo aye lisusu don de la renta vous comprenez. Donc il y a personne qui peut s'approprier faire pas na oya faire pas na oya carte jaune carte rose chanson ya faire voilà un titre album le titre ya nzembo mo carte rose betara danger to comme qui n'a personne à rejeter vie ouais ba biloko wana ozuka faire la carte jaune fallait ça libre carte rose et talibino ba fanatique ba osala ko ba concurrence normale monsieur Soboya que la PC carte rouge la PC ba fanatique carte rouge tiens un dingo PC fanatique carte rouge te ba lobite fanatique landa yo po kende pas master na yo ba no pesa master na ba carte rouge merci beaucoup carte et comme ya bino te bozo soko saline wana oyebi mouvement te on a bisani qui passe ta wana que errare humanum est c'est de persévérer diabolicum est pasteur au combo ya mabe Marcelo. Vous comprenez. Donc, se tromper est humain, mais persister dans le mal, c'est diabolique. Na traduire aux latin. Donc, na traduire une fois avoué, disons peut-être c'est à côté, mais est à moitié avoué et est à moitié pardonné. Je crois que si tu es un coco yabana, vraiment, tu es l'exemple même de Dieu. Moi, je ne comprends pas, je ne sais pas si je peux encore croire à vous. C'est-à-dire, continue à nous, tu n'as pas pasteur. V, merci. Ouais. Kutsinga mama na do tu na ide suna banda kukenda ka lisusu binzambi yango mobenga binzambi ya bango bazo sawana yango binzambi eza ba église donc tout chaque otango yokaki yango ya yena e mené ya tout chaque yo ba pesaka ba enseignaka quelle éducation un péci na dans l'église, à quoi ça concerne quoi. Et ça le chapitre psaume combien 9 ou bien 23. Ah, Bible. Mais non, attention, oui. C'est la théologie. Ouais. Ma solo na tozongela un épisode ya suka parce que to komi na suka grâce Pemba na Pesiombo Théâtre, Fanny Manda je t'aime beaucoup. R9 la patronne Renate ayo yangwana. Tokosuki Sanavie, moi 2, 3, 4 personnes. Ouais, toujours. On va faire un Christ maintenant, toujours. C'est Dona Bolila, Junior Malongi, va petit na propre bango, na bango, na ba choriste na biso no satangi ba Lili Kasadi, na Julie, Zulema, comme bungi mama, Zulema. Et puis saluer pendant que Milo, Hortense, Milo, Jean, Marie-Jeanne, Judith Limbati, Jean-Luc, Bibi Sibakoyene. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nayemoko Nikita, Rocky Massamba da Silva, Moto Mbongo, Blaise Mangindu. Je te salue. Tout ce que ça t'a dit, Yasuka, ceci c'est la vie. Donc ça n'a pas tout na nuto na ceci c'est la vie. Wana ezalaki banzembo na biso ceci c'est là et boujaka banzembo linga kozwa ba disque d'or ya ngwana à l'époque. Tozo continuer musique na biso. Toyambaki lelo Lijo Kwempa. Vous s'abonnez toujours na Flair Monde HD. Na ma caméra na biso zaki toujours na Dembo Embo. Moi ça mandef. Oyo azopesa nga image, lumière. Alobi ya yazwa lumière. Merci beaucoup na ba Onion Sobazolanda biso, bravo ya trop. Merci beaucoup na Nikita na Bosana Kiote, merci beaucoup na BR74, Maman na Prince, un gros bisou. Ya na nga Baron qui solokele na Pesiombote. Merci beaucoup na Babi Monzale Pro Kaleba Kolota na Pesibinombote. Tozo yamba toujours bat na biso à la prochaine beaucoup mon na biso susu. Suki si bongo lelo na vie na biso Lijo.
Tala mambu petina nazima minama. Na commis très soucieux. Dembo Wembo. Merci beaucoup, vieux. Merci beaucoup à trop. Edino Image. Et merci beaucoup Nana Luzolo, Emi Luzolo, Alex Lukata. Bon séjour nayo Nakatia Portugal à Benfica. Merci beaucoup. Wanezalaki Lijo Kwempa masolo eza ebele to beti masolo ebele mais to rozongi sali souvie aya ko beta masolo mususu po esilité. Pona lelo to suki wana. Na Kinshasa. Bon séjour, calme, courage. Vraiment que Dieu te bénisse. Milo, Hortense et toute la famille. Milo, Pangou. Je vous aime tous. Tout cœur. As de la Kurunta. Sira Diabaté. Merci beaucoup. Yemoko. Mama Dembo Wembo.